Bande Kotozali, Awa et Pananga, ici, quand tous les landes de la Titi Blondi, à titre le 16 mars, tous la communauté Mobimba, président Cyril, de Konamso firmé Bondo, Namoko, le messager de la bonne nouvelle, de Konamso Patrick Lomenje, avant de Pembeni, Aboy Bokotana Lili, de Konamso Lumumba Azali empêché. Président, Tokutani Aponanini, son groupe sa contre-nani, Binona Papa Nabiso, Bondo, les garçons anglais. Merci Proverbe, merci Président Cyril, merci Papa Patrick. Bon, toi, awa pour la suite un message de l'excès de Bosso. Je crois des semaines passées, na liwa ya Ndekunaso Blondi. Tika biso, tout ça qui est nécessaire. Toi, ya topé sa communauté. Rapport ya matanga et bembenenge ndeka kufaki. Je crois passer à ça qui explication à long à large. Expliquer ndenge ndeka kufaki. To comment la promo ko fallait ko kundaye. De tout ça dans la communauté, ndeko awa na mboko ba na famille. Avec un couple la famille de goza ba maman famille en France et éparpillé mais avec la biso communauté na ye na ba ndiko na ye ba dinga na ye et la famille na ye donc de décider que photo téléma tout lancer message puisque situation corona yo ko tapsa mandako fallait tout téléma tout lancer message pour na ko ba nini ya ko kunda ndeko na yango to lekaki awa et pas les messagers na canal na ya média na ye ko to pesa message je crois tout ça message que tous au Congo na mbongo la communauté la sunga biso poto za mbongo ya kokuna ndeko je crois bande ko belé ba yoka kimbela wana bande ya ko manifester na ba canal to pesa ki ya cotisation place signo ko tika mbongo et pas na ngai moko et pas président Cyril na pas ya le messager proverbe 30 yango salamaki bande ko mususu pe pesa ki pas ya Patrick na Lumumba il lokola baninga oya ye proche on peut voir son réseau mais il y a voix oyo mon on est coupé ça na ba comme na bango ça va je crois to ko vendredi to continuer liste mais toni to changer vous allez na communauté puisque to ibaka banani bazo pesa plan pesa te pour faut beta c'était toujours se poser batuté mais la communauté faut ozo pesa ma fait ba maka na miso ya bato et on a to décider qui to ya tanga ba kombo pour mbongo pesa mangi na manzela misato pe to pesa mbongo ne pas na firme ngana bombi yango et comité to pesa pas proverbe to pesa pas président Cyril a et comité pour mettre transparence ezala pour ça makambo ya communauté el kambo ya mutu te za faire mutu za communauté comme matanga na yango to ye to pesa bino compte randi place to komi na place to zo kende je crois liste oyo eza liste moko aujourd'hui en mode depuis to pesa message tilelo vendredi prochain toujours sous sa score liste bandeko peut-être oki comme na hote vous allez na posa au pesa liste sukité toujours continuer jusqu'à vendredi de to ya au pesa liste définitive benga biso liste définitive pour na kusukisa makambo ni surtout ya Ndeko Blondi pour to kota na makambo susu ezali pour na matanga ebele matanga ya na Angleterre te bande comme ça na poto awa en Angleterre na bande ko ba kufina ba France ba Belgique na ba Congo bato comme si charger les cambo comme to boy pour charger bato o dozo ça les aka bonne volonté ils obligé te ni to ça ceux qui nzamba toucher yo ozana ngo bato pe misala mikolo ezate c'est très difficile mais toujours c'est ngaka merci na oyo ba wa kimbela ba meki ko sunga biso pona liwa ya Ndeko Blondi nan na ngoto obanda na liste liste mutalbo Ndekunaso Shai Mandombo JC Wamba DJ Thierry Mavero Kapinga Guy Malomba Alexis Emimi Nathalie Bembo Claude Maifila Annie Mingas Gela Maître Chora Chada DRC Vincent De Paul Bienvenue aux dames Trésor au Coco Mwamini Freddy Loyenga J.A. Lupumba Tendai Ernest Ngimbi Prezo Graciano Mvoila Blaise Simbu Roko Lubaki Firmin Bondo Zible Junior Bolia Vicky Bonjeka Olivier Belezika Belezika c'est non nani
Rachel. Donc, Olivier l'a noté, donc, tu dis Rachel Belgique, après, tu as Belgique, après, on est qu'à le tirer, Bolim Bissa, donc, Rachel Belgique, après, Simbo, on a eu, Nayango, jusque-là, montant aujourd'hui, Nyos au total, et ça, 905. 2300. Ah, sorry, tout ça, on a 2300. 2300, la liste aujourd'hui, au Totangi, na o eza pas en déco, et ça va 2300. Bon, toujours continuer, vendredi prochain, tu vas conclure, pour te battre, na oba ndeko ba pesa au courant semaine yo, to battre na oyo, pour te baner, to pesa no compte rendu, to tanga sous combo vendredi prochain. Ya on te bet 17 na combo to tangia. Tant oyo kité o ntabo yo, o pesa mbo on pas en mutu, benga, to confirmer biso so pesa mbo na yo, pour te vérifier to lingi transparence ça là. Merci mingi. D'abord, tu m'as tout remercié. Merci d'abord d'avoir filmé. Merci Nabiso Aliawa. Merci na Proverbe 30. Merci na Patrick. Du temps Nabiso. Bien qu'il va risque, bien qu'il n'y ait pas de mboka. Pour na roya, et ça juste pour na sunga. Kotala makamni uezo de ganakati ya communauté. Naza na mingi venir baxete na ngaki juste na loba eloko moko na baxelo moko na liste papa firme ya pesona. Donc jusque là to tangi bakoma batu pour la transparence parce que to lingite lobby mutu aya albo na pesa mbongo ngai ote mais to tangi bakoma mutu soki muta yoki komo na été please zongela biso liste eza incomplète mais to za la liste mususu ezali epai ya papa Patrick na Lumumba bango baotanga bakombo lisusu vendredi prochain ya batu oyo lisusu oyo bapesaki mais kombo la bango eza awate mais na liste oto tangi so biko pesa papa Patrick opesa pa ya Vincent Lumumba yeba kombo na yo batangi yango awate mais bakombo oyo tanga mikawa ezali bakombo oyo pesa papa ba firme oyo pesa pa na ngai na oyo pesa même pas proverbe 30 pour bayeki matanga na kati ndako to lingi vraiment transparence wana ezala nde vendredi prochain nde mbongo oyo papa Patrick bazwaki na papa Lumumba bazwaki ba otangela bino bakombo ya batu oyo donc oyo ba pesa mbongo na bango to remercier bino batu ba pesa mbongo vraiment merci to connait aux a toujours bolingo to nga to baksa eloko moko ke to binisi 2300 livres donc 2300 livres au biso aujourd'hui. Alors, proverbe Azaliawa, na Patrick, tous considérés la famille na Lumumba, Vincent Lumumba, na cousin naïe Azana Katia na Londres, donc bango anande autocha la famille. Biso communauté, tous autres mongo au 2300, tous autres tike la bango yango, tous les gens qui bino nyos bomo yango pour biso to s'acquitter, comme ça bango moi to landa su batu mingi ezate po ba makambo eleki vraiment mingi na kati ya communauté to tika mbongo oyo yo comme ça les restes famille o to tangeli bino bango moko ba oyeba ko bakisa de façon que te ba kundande ko oyo na honneur jour ba o proposer né jour est to joagi jour c'est to joagi quelqu'un to peut sa dernière surtout si ma ba facture to confirmer ce que to kundama le 23 na Blackley. Voilà. Donc, nous avons ici cette information de façon que nous sommes ayeba, bien que nous avons tout est au Kende, mais nous avons quand même communauté et à la informer, que non, jour tel, tout ce que nous avons dit, nous avons exigé pas plus de 10 personnes, nous avons 5 personnes, nous avons la souka limite 10 personnes. Au moins, ceux qui ont avant, peut-être, de façon que donc na kanisi na mukuse elo na ngana bakse ngwana donc na pesi maloba epa ya na zonsi maloba epa ya nani ya proverbe 30 comme ça proverbe 30 soit ça peut être maloba comme ça après koloba avant to pesa moi détail il y a bon moi ba makamusu so moi mikemikeza na kati ya communauté. Merci. Bon, na ndenge président lobi ndenge filmer bondo lobi na pesi communauté merci surtout ba oyo nyonso na tango ya confirmer bandaki bayaki awa kolela pe ba misu bazoleka na malili kaka na nini aleki pasta na yeka kotika mboko na ngaki bible zo batolela na ba o bazolela
ndeko azaki na biso azaki malamu atika ozala na problème na mutu te biso nde bafamille na ye conseil eza kaka na vie biso tu tokokufa luka kozala na assurance vie na yo luka kozala na deep master ya sûr parce que so likambo ekwei oyo bakotielo 100 soki oza deja na 10 esali 2000 akokunda moto ebandaka deja na ba 3000 quelque donc nzambe na nga pambola bino nyonso programme eza retenu le 23 avril mais tokoconfirme bino une semaine avant tokunda ndeko bandeko oyo nyonso na bapesi te bamisu mpe batindeli nga bamessage ke botiaki na compte na nga funa vérifier na mona mpo na confirme tokotanga komona bino vendredi mais baoyo mpe nano bapesi te baningi bapesa bobenga biso bokosala mpe online banking eyali bokoki koya mpe na ndako botiki to bomoni mpe Patrick bomoni mpe na moko na kati na biso awa toza nanu avant le 19 tokoclôturer kozwa mbongo le 19 avril mais le 19 avril nde kozala clôture mais yo oyo nano opesi te okoki kopesa mpo na mboka mpe toza na bamatanga ebele nzambe na nga pambola bino nzambe na nga azala na bino toza toujours ensemble merci na nyonso to ezoleka baoyo bazolela nzambe apesa bango makasi mpo ete mopepe oyo eleka tozongela ndenge tozalaki liboso nzambe azwaka mpasa non nanga na bakiselo mo merci proverbe 30 nanga bakiselo moko toza vraiment matanga ebele po bandeko azobenga biso mpona le reste ya matanga bazomona ndere tozokife bamatanga mosusu te tozaka concentré na matanga ya papa ya ndeko na biso otika biso ndeko na biso blondi non eza ndenge wana te tozali na matoi na biso toyebi bamatanga nyonso wana si tokontaktaki bango bafamille toyebi makambo ezoleka na kati ya bamatanga wana nyonso wana tozolobaki toza na 4 matanga mais oui toza na 4 matanga ndeko na biso mazantomo azalaki na biso awawa mais tala basituation nde eza difficile bato bazotambola te bato bazokende nulle part mais bandeko ya Londres akufeli na Londres ayaki na biso malongo mokala akufe na Londres mais bandeko ya Londres en tout cas na minute baza kosacharge mpona kosala mwa quelque chose de façon ke ndeko wana akundamaka na bafaçon ndenge tozomona actuellement mais epekisami mpe te ndeko ayebaki na kati ya Manchester awawa soki alingi azwa contact na famille wana akoki tout famille obenga biso nakasi passé salamo ayebi numéro ya nani place matanga yali obengi topesa palikelele na kati na Londres kuna tokoki toujours kozala ensemble na bango wana alors mpona ndeko na biso nani Richard papa nani papi molongi pichen jusque là pourtant exemple que tenga to benga ser na ye azana Londres ser na ye mettant exemple que tu sais to benga na life mais tant exemple que pour expliquer ça au juste ni pour to lingi tous à éclairer to lingi te batalo a bozo kipete to zo kipe problème na ezali awa na Manchester azana ndeko mote azape na ndeko te mais achaki mama Sidonie na papa Michel net bazana va next of kin na bango alors l'état a yebisaki biso boye qui soki tozwa ebembe wana obe yemoka kunda yango alors famille balobi ke fo bazwa yango bakunda yango awa na kati mboka alors lokola famille ba accepter donc famille ba ozwa charge juste pona biso soki communauté omoni rosa moi contribution biso temto ozwa yango parce que moni ke situation comme il difficile contrôle pendeza vraiment ma passi to pesa bino numéro oyo bako contacter famille ya nini ya papi malongi comme ça et puis sur hôtel na kati wa Facebook moi organisation église eza wana pe na kati wana bokota bobenga bato wana et puis boyeba ko contribuer mais ce information ali tozongla bino de façon que to pesa bino makambu ezali et comme na niveau nini alors pour na papa na biso Richard to sola ina mama aimé makambu nyonso eza nango ezoke na malamu mais vu kaka ya situation au monde akufaki na kati ya ndaku il faut ça d'investigation banini de façon que donc eza na maboko ya corona namba du na programme fixité ce programme fixe monani nde to lancer message et pas communauté mbimba comme ça to yeba kosunga bandeko na biso mais ça difficile na minute pour que na lota ba mbongo c'est difficile tozotika charge nyonso na kati ya famille te mais toujours mon père ça vient de ma caméra que de façon que sur mon attend un écoute à forcer bien entendre papa firma lovaki au tinde les familles wana comme ça de façon que ba total neni to ko kundela bande ko na biso nyeso wana na kanisi so papa firma lo wasuka na éviter ngai na reste pas ngana suka
Mais le va que ça va présenter mais ça ça va qui présente le va pour la papa Richard. Je crois dans le but et le retour à l'organisation. Ce que moi ni mamoloka de Blondi les qui va ninga na yo ko ba Patrick ba Lumumba ba tellement le ko famille. Donc ce communauté to na sima. Papa Richard a sa famille bana mwasi et puis lingomba na yo place la sambe la papa Jean-Claude va organiser je crois va plus organiser on a ce qui peut-être assistance des alliés. Je crois aux amis tout focaliser en église a travaillé dans la famille ce communauté tout ça en appui. Le message pour motiver la communauté, tout travailler dans la communication, plus la communication qui n'a comme gestion à matanga. Nous avons tous appris la gérance à matanga, il faut famille les alliés en place, et puis il y a la famille monnaie, et puis église les alliés. Il y a un tout petit éclaircissement. Nous avons dit tout tellement pour famille les athées. Tout le monde a été, nous avons souvent dans l'état contre la histoire, et ça personne n'a fait ma situation. Donc on est ensemble, tout le monde, mon côté, tout ça, tout ça va compter dans la famille, oh, et ça roule là. Et ça passe. Famille sur la dans tous les langues à côté, famille sur la main de l'Afrique, mais en France, en Belgique, tous ces papiers. Soit les langues de on a harmonie et bakundi. Donc on est ensemble, tout continuer toujours cause la bomoko, tout est la critique, tout est kako ima communauté zalango. Je crois à la prochaine occasion, tu expliquer mieux la communauté. Merci. Merci.